ceux qui boyent baka. Et voilà. Total à Mokonzi. Ah. Mbote na yo. Mbote na yo ndeko. Mbala suka na visitaka yo na lobelaka yo ke na kosonga na baninga na ngai. Hein? Awa tozana mon père épiscopo na bakambi oyo batei. Boye imalamu mon père. You mean my daughter? Bolingolo ba. I'm not yet back. Ke mwana nga mwasa songe nanote? Nanote? Eh? Anyway, Bon, likambote. Tokota na kati. Merci. Mwana mwasi, makolo milai kaka boye. Okenda kaka pona sima ozongela batu na bangambo. Keba. Baeko visiter Mokonzi. Et voilà sango malamu eyaki kobikisa mboka. Oh! Bapesi bomoi na Yesu kobana na Mokonzi ti na bana mboka. Et délivrance echangeaki histoire ya mboka. Nzamba zolokumu. Voilà histoire ya filme oyo Nzungu ya Bokoko. Ezalaki wabino na bandimbola Didier Parfait de Fossa Cash na kati ya IC Network. Voilà, merci Tozela. Ba numéro mosusu ekoloba. Et voilà, c'est reparti. Voilà, quatrième partie à ma solo Yangoyo. Et toujours na kati ya IC Network. Ah, badeko lisolango kobanga. Mboka ngwezangi sécurité. Nzungu ya Bokoko. Badeko lukingambo. Quatrième partie. Awa sika touti. Princesse azoti kalakaka. Peneliwa na moto na Nzambe tomonaki kokima nzoka baye kopema pembeni ya mai sécurité pe na moni kaka te kopema ngambo pona lobaki lipa te ya liwa soki ya mbalo kolela ya nani na yebi te mina zosambela moto akufa susu te po mibale prise ya suka bazoluka kopema. Oh, motoki, pema esuki. Enfin, voilà balobi départ. Nzungu ya Bokoko. Tala filme komi tension na bambangu. Eh, tala. Est-ce que tu kobimaka kaka na zamba ngo e? Ah, na yebi na ngati o. Mais elika kaka na nzambe. Elika na nzambe c'est vrai. Tala toko vanda wate. Awa tozana kimia te, awa te tokei. Na kokokate, pardon, na kokokate. Esengeto kimati mbangu na biso kosila nde tokopema. Tangu kaka solo balakisi mosapi. Alakisa mosapi na sima. Mozobangisa batuko. Dinosaure bimi. Oh. Tala nganga lobia. Siko koki kokende boy. Oh, me nganga. Awo meminga ti awo. Poni teka so yina baboti na ngapi baya awo. Oh, désolé prince. Oyoka kitata na yo. Ye akoki ko abandonner trône na yete. Azali prêt à affronter nyonso koya liboso na ye. Ah, ceux qui papa nanga aza prêt à affronter et le rené sekoya. Ngapi na kosa ndenge mokoti. Alors, yeba ete yo sali espoir ya lobby ya mboka oyo. Kende sikoyo pe kozonga susu wate. Dispari. Ah, nganga. Bozo préparer testament batu nyoso ba kende ba panzana. Be not afraid. Yoko banga te koko na ngai.
tela yo lisusu bokonzi oyo ezali destiné na destruction bazongisinga na ntango na nsima mpo bikisa génération na ngai oyo ekokaki koexiste te soki lelo bokonzi oyo ekufi yo mpe oza mpe réel te oza elima ozalaka te ozokosa telema wana yo tala nzela oyo okokutana na moto moko ye akotalisa yo nzela ya kobikisa mabele oyo dispari mbala oyo tosa kaka po yo moko mpoza na likama tosa kaka na malembe alobi koko na ye awuti na fitire azongi na passé voilà komi likambo nini oyo bazobikisa avenir oyo deja batusi bamonani prince afam azoluka nzela tela kaka boye basene na nzambe mpe bakote wana baza koya telema wana telema nani azolanda yo eza nde bato ye alobeli yo bino nde nani alobi peut-être naza na tort problème neza wapi nani azolanda yo yo mpe nani nga nde moto na kopose bino question ngai nde le prince ya mabele oyo Yesu akomisama Yesu nani Jésus le maître de l'univers c'est lui yende mwana moko alikinda ya nzambe tosalelaka naza na posa tina yeba est-ce que boyebi na makambo ezosalama na mboka oyo alors nalingi to évoquer le grand higou yazolobela nzambe mosusu donc bino nde bato botindeki moto oyo Emmanuel azali kosimbela oyo moko kaka boye na maboko kasi oyo eza bible te naza posa koyeba ngo te naboyi nayeba ngo moto wana ake kolibere bana basi fale basakrifie mokolo wana na le grand higou aluki makambo nyonso ye mutu alukeli biso ngambo malembe naza na kime te kino nakomona moto wana nazoye nabomi na maboko na nga soki nayoki yo malamu olingi boboma bana basi ba innocence bomoi na bango ezalaki ya sacrifice nsima mboka na biso ezala na bomengo 10 ans boselaka nzambe oyo asenga makila ba innocence nsima bino bozwi bomengo eza tradition na biso depuis des années nalingi omituna bobandaki kosala boye banda bambula ebele siko lelo boeshue ase décide abanda koboma bino nyonso na mboka nzambe oyo abomaka bato na ye aza nzambe akosalela te abandaka mpe koprotege biso c'est parce que bobanda koboma mpo na ye ye abanda kobatela bino sikoyo échec na bino ekomi siko terrain ya abattoir te bino fallait pas fortuna moto wana aya na mboka na biso siko tela bakamba ekoluka fallait pas bato bakangameli tradition seko balinga komona makila bato nde bien alors que batalisi ye ndenge nini nzambe yango abatelaka lelo asiliki abandi oboma bainocent mpe kaka nde bazokufa na ngambo nzoka princesse azwi nzela na moto oyo likolo ya bwato nasi oyo eza nzela kobima mboka mpo soki bazongi kaka mais après tout ndeko bitumbo bakima yango te kokima bitumbo oyo eza lokola kotikela satan na terrain voilà moto oyo alingi victoire ye wana pusanaka alembaka te mpe azonga asima te mibale batikali na course babatelaka molimo moto moko atikali mwasi moko atikali satan apasaka mosika te abali kotente deja mposa oyebi ndenge esalaka ke mwa mingai mais keba satan apa kobaola makambo pamba tala presse finalement batamboli nzela moko ti wapi tolanda episcope mokonzi atalisi ye ke nzambe yango azobomaboma ye kaka nde bopesaka sacrifice seka aza nzambe bogumbamela te
boni condition pour battre la bino bino bo sacrifier. Nzungu ya bokoko. Nandimi ke bino nyonso boyoka kindenge nganga lobaki. Eza na moyen te mokonza ko survivre. Malamu. To sala nanu nyonso décision zwama. Papoyo. Décision oyo ya yo ya koluka le roi. Eza pasi tala. Biso bapaka to so ngombangu te. Tala. Siko eloni na pasi za wana na minute oyo. Mokonzi na biso oyo tozolobela. Pena liwa. Moto azasima na yete kaka ngai. Bino. Bozo comprendre ngote ndenge bakomi makomeza na mire. Ngai soki na lobi boye, c'est parce que je suis le seul moyen. Solution à souke tikali ya boye. Bozo comprendre ngote. Tala, nganga lobaki balamu. Banzambe nano ba décider te. Trone kosuka wapi? Banzambe baloba. Tikala no banzambe baloba sima bino biso tokata. Papa, moto moko ta décider kana place banzambe. Sima to tindika bango baloba. Tala, ngasi na lembi bino, à vrai dire, na lembi. Oh, papoy. Tala, malamu ya tindika banzamba ngo balobe, po yango kaka zoluka mbangu mbangu. Badego, motuna fsu etunami, nene ngazo wela bokonzi lonke mokonzi na kufite. Tala awa, comme combat spirituel, na molili na lumière. Oh, na tango oyo, na penelu na kombo lesu masia. Na penelu na kombo lesu masia. Oh, la mort, où est ton aiguillon? Le feu du Saint-Esprit, molimo mosato, moto na molimo. Makamanga komi fara pona bitumbo moko kolonga mboka kokoya yango nazo sepela na kombo lesu na telemelio moto abimi molimo abimi soka episcope fala yaka kalelo merci bitumba attaque sans recul si sika ba utaka moto na molimo epanzani pona ebingu ya bazobelela na kombo na Yesu nguya moko akosakana te esika basali cérémonie esika batumbi temple bobelela susu nzamba ngo totala ponganga deja sa kimaki akangami na palais royal azobanga banzambe zo makasi kombo na mwasi na kanesi na mboka touti oza mboka mususu oyo ekoki kozala totuna kaka nzinga bato bazali awo esengena zongela tata na ngai ayebake na tala malamu bazoluka nzela nga nazali princesse Mwaneka oza princesse naza princesse naza kaka la seule fille ya mokonzi nakimaki na palais royal mpona lingaki liberté ti nzoka bato moko balevenga bameminga awa papa abane kobatela nga petro nalingai na nga liberté kaka elekaki mais ata koboni yebaka kotielaka tata na yo oza mwana moko ya bota bon ok ça va nakomema yo na direction oyo tozomona wana sirima tokomona mboka liboso tokende merci mingi o nzamba azwa lokumu nde nini okotaki na mboka wana mpe yo outaki wapi kombo nange Emmanuel nazali motei nazalaki na evangelisation na bato mosusu oyo tosalaka na bango batilaki nga na mboka Ikaba na banda koteya wana nde nayaki kokomprendre banguya mosusu ezalaka kuna eza mawa toperdre bana basi nyonso bazalaki na biso mais lokolo obikisi bomoi na nga merci mingi oyo nani yango Jésus Christ le fils de Dieu azali moto oyo soki oyebi ye okokoma na vie mosusu kasi soki aza wapi tomona ye kasi zela tokokende tokomona ye
Ah, azui mondimi. Princesse andimi ya solo tito kobi awa. Ah, makasi ya moto te. Andimi ke oa leki moto nda sungi biso. Nini kaka? Awa pe palais royal bakangama babima te. Nganga tika mangungu okima kimbangu ao. Yo kako banga na sima. Bazo bima metala lokolo siko zotia. Tula dikulu tala. Po bayebi kanda banzambo ebiki sakate. Mokonzi. Ozomona, c'est comme si pasi ou ebeta kimbo kekei. Kande kei. Baba ni gotala. I can hear footsteps. Nazo yoka makola batoza koya. Malembe malembe go. Malembe mama. Kanga munoko. Tango baluka ki osala okima kimbangu. Tala nganga makele beletika. Nani azozonga? Le prince du royaume. Prince Afam. Afam. Oh, kaka sikoi. Maman telle sepeli. Azongi mobimba ko? Afam, are you okay? Afam, est-ce que ça va? Ça va? Ozosa sunini oyo na bato balati pembe boy. These people that brought pain. Bato nde mutu bamemeli biso pasi na mboka. Destruction. Liwa. Na mabele nanga ba yeli susu bino. Bozoluka nini yao? Oh, malembe mokonzi. Igu. Azali nzambe mabe. Keba kofinga banzambe te mwana keba. Est-ce que ozotelela kaka nzambe oyo akondane biso na liwa? Koloba boye te mwana. Igu. Yende mutu abatelaka biso na mboka. Te. Igu a échoué. Papa, nazo souhaité okele na temple ya Igu. Na tango tozolo basikoyo. Temple wana ese ziki ekomi poussière. Kaka na kombo nzambe na bango babelelaki. Kombo oyo kombo ya nzambe na bango kati likambo. Mwana ngai. Est-ce que ozana mutuni sosala? Ndini olobi kino batumbili sacré. Eza bongo papa. Nakokende nga moko na misu na nga na mono. Nganga tika tembe. Banzambe na bino bikeko. Bazanga ngoya. Mama. Oza sûr que oyo mwana biso penza zongi penza na bomoi. Naza malamu papa. Papa na suggéré to gumba mela nzambe na bango. Nzambe oyo asenga na makila bato te. Yoke évangile. Alobi kombo Jésus. Aza Nzambe. The Alpha and Omega. L'alpha et l'oméga. The beginning and the end. Le commencement et la fin. Azaka wapio. He is everywhere. Azali partout. Bisika nyonso. The God that demands no human Nzambe sacrifice. oyo asenga sacrifice ya He will makila bring te. peace to your land. Akomema kimia na mboka na He saved bino. your son. Abikisi mwana yo. He is the God we serve. Azali Nzambe tosalelaka. Olobi partout. Amen. Évangélisation continue na palais royal. Famille royale basosoli. Kimia kaka soki na Yesu bakozwa kimia. Soki na Nzambe na bango sacrifice. Sima liwa, sima bambango. Nanga pe na kolemba Nzambe bango. Our princess. Princess. Our God. Oh, banzambe bozo lokumu Tala bamona boy princess moko bakalikile mabe asalaki bala moko lembi. Mais yango ondi matote mpaka. Princess yeyu. Princess zonga malamu. My princess. Ma princess. Boye malamu. Wapi papa langa? Atuni malamu. Po papo yo penaliwa. Souci elia ye. Alala na mbeto abima susu te. Oh papa, je suis désolé. Limbisa ngai papa. Limbisa ngai. Allo bateke tata kufi pardon.
Ah. Nzoka tata désespoir. Oh. Papa. Sorry for living the way I did. Limbisanga ndenge na bimai na ndenge ezalaki wana. I'm so sorry. Limbisanga ko papa. Please forgive me. Limbisanga papa. Ah, mwana lukaki liberté. Tela siko liberté sike memi tata. Ba liberté ko bongi na bino te bakonzi. Zalaka a princesse. Nganga kisi ayoki te. Tembe lokola Saint Thomas akoma boye lié sacré moto na moto. Batikeli ata mpuku te. Batikeli ata bikila kila te. Elika kolakisa ke bagumba mela nzambe o aza pamba. Bagumba mela nzambe o ya boma ba innocent bambula. Oh, na kombo na Yesu. Nzoka misala nyeso ya Satana esalaka nini esilaka. Voilà mboka ekumisa nzambe po o eza délivrance. Kokangolama. Molili elongwe lumière evandi. Voilà. Bato nyonso babongola motema mbangu. Po makambo esalami nano esalama te. Po bango babanga nzambe oyo babengaka agu bambula. Memokolo moko kaka batangaka kombo na Yesu. Ha. Boyoka Nzambe asalaka moto na elilingi na ye. Voilà pourquoi moto lelo tango a sumuki moto azangaki grâce. Po azongisa moto na grâce wana atindaki mona na ye ya likinda. Bakati masolo nganga kisi azongi. Hey! Aiko pesa sango nini? Alo bakambala moko poko loba oyo. Eza ya moto oyo azangi sika kotia mutu. Mokonzi. Na ntango oyo lié sacré ya igu. Nyonso eziki eloko tikali te. Olobi boye. Temple sacré ya igu. Igu akei. Mokonzi sika kotia eza susu te. Nazawa pela suki. Ah, siko sacrifice nini? Nzambe na bino asengaka o? Nzambe na biso senga sacrifice te. Kasi asengaka adoration. Kumisa ye, yembela ye. Kaka yesilika wana. Papa. Toza na chance mosusu te. Tondi manzambe na bango. Mokonzi. Bana mboka. Ngana suki wana. Oh. Tolo bakake nganga mutaliboso ko bongo la mutemao. Voilà. Bible solo ba malamu. Si vous écoutez sa voix, n'endirsissez pas vos quais. Ah bon? Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nzoka bambule bele ya molili, fallait ka mokola boende ya ezala pe na mboko oyo. Nganga kisi akomi frère na biso. Ezangi kaka nda yekola kotanga Bible. Hallelujah. Praise be to God. Oh, nzamba kumisama. Hallelujah. No. Hallelujah. Bango bakomo yekola, ba yekola mbangu po mboka mobimba. Basaka na molili. O bakondima, babika. Oya koboya etali yo. Tangu évangile eye na mboka, page ya histoire eza tournée. Voilà. Bato oyo na Nzambe batiaki makolo na mboka. Nzoka ezaki po basukisa kanda ya Nzambe moko bagumba melaka. I want to thank you immensely for what you did for Nalingi napesa bino yo merci na nyonso sali po na mwana na nga mwasi. Alobi makambo bokutani nango na mboka ikaba. Nazondima teke bino bobiki na mboka wana. En tout cas, napesi Nzambe merci na bakoko na biso pe na yo moko. Pe naza na esengo, naza reconnaissant na oyo sali. Napesi Nzambe merci, gloire. Pe yebaki nazaki ko évangéliser na mboka wana kuna tonga na kotaki. Bana basi balinga bazala sacrifier, mais Nzambe azolo komo. Te mokonzi wana alinga sacrifier mwana nga mwasi. Na komema guerre ekokende tikuna. Te na yebiseki bango teke nazaka process. Esengeli nga nazongela batu nanga. Fallait
na tango fali na mama bala nanga 2 jours plus tard. Mais na moni soki na kei na lingi pe na yeba soki bango pe baza malamu sika ba kei likambo te. My dear, what is the problem? Sikoyo ma chère, likambo nini ko? Father, I didn't know you'd be returning so soon. Nebete ke papa akokende ka sikomba la moko boye mopaya na biso. With my people, Bon, na promettre ke nakoya pe na batu nanga kala mingi te. kingdom sharing the good news. E mosala ngeza de ko panza sango malamu. About God. Ah, sango malamu oyo ya Nzambe. Yesu Masia. Does he really Ah, work? est-ce que Yesu Masia ngo asalaka? Asalaka penza? He's a man Asalaka. you need to know. Aza moto esengeli yo yeba. When you do, Pe tango koyeba ye. everything about your Makambo life, nyonso na vie na yo nde ko changer. every sorrow in your life will be Pasi nyonso na bomoi na yo kosila. begin to live in peace and Akopesa yo kimia pe kozala I prospère. would like to know this man. Kasi nali nayeba moto yango te. I will tell you about him Nakolobela when ye next we visit. likambo na nakolobela yo likambo na ye tango nakoya prochainement. So, Alors, esengeli nga nakende sikoyo. Ah. Ah, tika nakende kotika ye liboso. Ah, bandeko. Nzoka mokolo moko ebongoli histoire ya vie mobimba. Bakomi koyekola kombo na Yesu. Lobi batina ba Biblia. Bafongolaka pe bayeba Nzambe malamu malamu. Voilà force ya évangile. Moto moko ayaki na kombo na Yesu. Mboka mobimba ekangolami. Ah. Lokola bazongisi princesse. Mokonzi pa biki. Ah. Penaliwa chance. Tetolo bakaka grâce ya Nzambe. Princesse ake kotika mopaya. Bapusani liboso. Promise me you will be back. Promettre ngake okozonga. I will be back. Ouais, nakozonga. Na ba ninga na ngai. When I come back, Tango nakoya I will introduce pe you to the nako God I présenter yo Nzambe na salelaka. know him Soki oyebi ye about you. nyonso kati na vie na yo ekokoma kitoko malamu. I can't wait. Nazozela ti. I appreciate it so Bon, en tout cas merci mingi naza reconnaissante. Mais bandeko na kama princesse sourire à solo ebimi hein. Ça va? Nakoya na komona bino. Eloko ayeli sango malamu. Soki ateyi bato babongoli motema. Abu! Awa sika famille royale devandi toyebi. Igwe! Back. Ah, ozongi nakendaki na ye te. Allow you go. Donc opremetaki akende ye moko ainsistaki na tikala na nsima. Very well. Oh, ça va I want likambo you te. from today to organize a secret escort. Nalingi banda lelo bo organiser escorte secrète. Ayebaka te nde bozolanda ye. Did I make myself clear? Est-ce que naza clair? Yes, Your Highness. Boye mokonzi. Papa na biso yo likambo na kaka oyo. Ah, mbalo ngambo ko ya grave. Voilà toyebi ndenge bakonzi sengeli ba vivre. Elder Nachi, you Eh, have received the paka, report of Nachi. what intended. Na yoki rapport yo zaki na makanisi ozo tone na ngai to na zaki kobela ngai mokonzi ngai mbanu nakosa eloko ndenge wana te pakatika kokosa yo nde moto olingaki kaka totia moto mosusu na kiti yo oyesu oloko mokonzi tala bazokosela nga makambo naza ndeko na yo nakosa makambo ndenge wana te kanga monoko oza ndeko ndenge You nini have told me that your general fale mind olobala na nga kiozaka na zuwa ndenge nafanda na tone is not supposed to. ntango na yo nani ekoki te We are craving for a better tomorrow. tozoluka nde lobi ya malamu We can proudly answer lobi our oyo tokozala na esengo kotika your likes. makambo mpo na bana na biso Your Highness, nalobi ya yo please don't come. oza na eloko te na kati ya mboka oyo Answer Konyo. nalobi maboko na nga eza peto mokonzi lokuta o sikokosako Elder Nachi, tala mbuta by the powers bestowed upon na pouvoir oyo epesameli ngai lokola mokonzi ya mabele oyo you, banish you from this gathering. nazobenga na yo sikoyo na kati ya lisanga oyo pardon mokonzi boye te pardon I'm sorry. limbisa nga ko je suis désolé mokonzi limbisa ngai My fellow elders, hein please beg him.
bobondela ngako tala bobondela eko bapaka bozotika kaka boye nzoka ezalaki bongo baye basambelaki mokonzi akufa bobenga na ye libanda abima tambola na ino et voilà mokonzi akweyisi donc mokolo yango mpe bamosusu bayebaki te ke non kowelakisa bokonzi nzela ntango na yo moto oyo abima akende eza semence deja ya satana po zuwa ya moto moko kobenda guerre lobi keba après cela frère Emmanuel lokola ayaki mboka oyo mpona koteya sango malamu lokola mboka pe kangolami mosala na ye kokisami c'est-à-dire à réussir na mission na ye nzambe azwa lokumu mais eloko moko etikali banani bakoteya sango malamu soki bango bakei pour cela esengeli bayekolisa bato bazala badisiple batikela bango ndenga koteya po milimo mosusu mpe bika nsima na bango tolanda kaka nzela bwatu nzela bayelaka nzela bwatu oyo eluki makambo tondimaka ezalaka na ntango mpona eloko nyonso ntango ya ignorance ezalaka molai eyaka mpe liboso mais ignorance esengeli esuka ekatana na boyebi parfois ndeko ozowumela na ignorance parce que olingi kaka kosala makambo mboka esengaka o famille esengaka o mpa na biso ezalaka boye ignorance ezokoba kata yango vérité bato mingi baboyaka yango vérité salama te mpo bato bayamba mbala moko c'est ça caractéristique nango bato mosusu koboya vérité bazowumela na molili frère Emmanuel aza na mosala quelque part mosala oyo esengeli milimo ebika nsima na ye ndenge mpe kaka toyebi ezalaka feti na lola ekomama ntango moto moko na mabele abongoli motema mais tala mboka mobimba combien déjà babongoli motema oh na ngambo oyo bakokende na ngambo mpe frère Emmanuel episkopo moto oyo azelaki ye bayaki nsima moto na nzambe baye kokutana enfin nasepeli komona oli susu ndeko nakati bino mosusu swa vite oh nzambe azwa lokumu nakati bokufa boyebi bayebisinga keno bino bokoteki na mboka oyo mon père toyokaki histoire oyo olekisi awa toyoki po mawa naloyebisa bino bana basi mosusu bakufi kaka nakomaki na basi lere moko kobondela na kobanga yo nde kokobanga te kobangaka te po oyo aza kati na yo aza makasi koleka oyo aza na mokili oyebi ntango tokoti awa nzambe azwaki contrôle ya makambo mpe na ntango oyo kombo na yesu ezwi esika na mboka oyo nzambe akomisama mais toza na nzela tozozonga na mboka imoma mwapi mwana mwasi olobi bozaki na ye aza princesse kutu nayebisi na tata na ye ke tokoya biso nyonso tomonana kuna toyebisa likambo ya nzambe na biso yango na namoni ye mpe aza prêt ayoka liloba na nzambe omoni vie chrétienne ebandi kolonga na kati ya mboka oyo mais namoni esengeli mpe tozongela mpe mokonzi ya mboka oyo comme ça toyebisa ye ndenge nini tosala mosala na biso voilà la vérité moto akoboma vérité akozalaka te bandeko na nga totanga kaka bademo na bible mais oyo namoni na miso eza ekeseli na oyo natanga na bible
Voilà expérience des ezalaka malamu. Tango baye bazongi epai ya mokonzi. Mbote na bino bandeko. Telema wana. Don't you recognize? Ozwe banga lisusu te. I was here with Nazalaki awa na couple of princesse. days ago. Eleki mwa mikolo moke. Olingi nini? Okay. Okay. We want to see you. Tolingi komona mokonzi na bino. Protocole. Biango bino bato bamemi sango malamu ti babikisi bambo soki boyebaka. Et voilà. Totala There you mokonzi. go. Ah, Greetings. mbote na yo. Greetings, my brother. Mbote na yo The ndeko. last time I visited, Mbala I suka told you na visitaka yo na lobelaka I was yo coming with my ke na kozonga na baninga na ngai. Father Churchill, Hein? Awa toza na mon père episcopo seminarian. na bakambi oyo batei. Father, you're welcome. Boye malamu mon père. Do you mean my daughter? Bolingo loba I'm not yet back. ke mwana nga mwasi azongi nano te. Nano te. Eh? Anyway. Bon, yeah, likambo we'll te. go. Tokota na kati. Let's go. Merci. Mwana mwasi makolo milai kaka boye okenda kaka mpona nsima ozongela bato na bangambo keba baye kovisite mokonzi. Et voilà sango malamu eyaki kobikisa mboka. Oh, bapesi bomoi na Yesu kobana na mokonzi ti na bana mboka. Et délivrance echangeaki histoire ya mboka. Nzambe azwa lokumu. Voilà histoire ya filme oyo nzungu ya bokoko. Ezalaki wabino na bandimbola Didier Parfait de Fossa Tâche na kati ya IC Network. Voilà, merci. Tozela ba numéro mosusu ekoloba